Esengo ya kokutana bino lisusu bino bolandaka biso na www.congolokolo-news.com. Congo Lokolo lelo ekiti na wenze ya bayaka na commune ya Ngiringi kotuna bandeko na biso oyo bakumbaka moto. Gouvernement pekisi bango babando sala suka 19h pona insécurité ndenge komi na mboka bata moto bakoma peut-être otambola boye babotoli yo saki babotoli yo chaînette na kingo yango gouvernement moni bongo insécurité komi na mboka bato bazolela mingi bakoko kokumba oboye destination inconnue yango gouvernement epekisi bango biso tobengaka bango bawewa gouvernement epekisi bango basisaka mosala 19h yango wana tozoke kotuna bango toyeba ndenge bapekisi bango eza mabe to malamu toyoka monoko na bango. Mote papa nali kotuna mosenga mwa moke toyi kotuna toyoki bapekisi bino bandeko ya oyo botambolaka na moto ke bokosisa mosala suka 19h ndenge bapekisi bino bongo bino bomoni yango mabe to malamu eza mabe mpona nini eza mabe na ndeni omoni misala ebele ekomosa makala ba soto tokomi ba 17h omomona sikoyo mosala ezokenda yango bien ti ata na ba 23h mponi parce que bakar o neti ba 207 ekotaka ba 20h misusu ekotaka 19h misusu ekotaka 21h epesa majorité passe pena kozwa transport biso nde totikala kosunga komema ti na baveni kokotisa kosala mosala yango nde nazoloba eza mabe. Bon, na baveni nde bino bokende kokotisa mpo babi bino bata moto bokomi kokotisa bainfiltré donc bokomi kosala bamakambo ebele bokomi kosala bacrime ebele yango wana gouvernement moni bongo bapekisi bino est-ce que eza ya solo eza solo te eza solo te ndeni bino bokomi oboto ya bato basaki femme mwasi amemi saki boye aotambola bomwa mbamo bozwi epa bino bomemi mutu destination inconnue est-ce que eza ya solo eza ya solo on a beau justifier selon toye komona bantu bazolongola bachaîne yoto wana eza ya koyeba eza bamoto ya audi bakinois nde bazosala misala wana okomona baza mibale na moto akei na ye abotoli moto ata chaîne ou bien sac sikoyo ntango mosusu boye ekosalama keno ngai mpe naza motu naluka baclient omonika moto akuti ata kosala crime moko boye moto atelemisi yo mpe omemi ye ntango bookende wana te bazalaki na moto ya moto nde basala crime wana okomprendre nde makambo wana ezoleka. Merci papa. Merci. Merci beaucoup maman de m'avoir accordé la parole. Alors nous demandons à toutes nos autorités qu'ils nous viennent un peu en aide. Pourquoi? L'État a pris la décision pour tout cas Moussala 19h. Or, ceux qui toquent dans Moussala vers 22h, nous pouvons quand même nous obtenir quelque chose pour nous servir. Si on arrête à 19h, on ne pourrait rien faire. Donc, quand on va reporter quand même tout au moins de 4h à 22h. Nous devons nous incliner devant la loi. L'État reste l'État. Quel que soit aux années Ben Laden a Matakati fait de compte à quoi devant les États-Unis. Nous devons respecter l'État, c'est notre pays. Nous demandons à toutes les autorités compétentes, le général Kanyama ainsi que notre papa Kimbuta. Nous sommes des enfants. La loi est tombée, nous devons nous incliner devant la loi. Mais nous tenons à les supplier. Nous tenons à lui demander de mettre un peu d'eau dans son vin afin d'atténuer la mesure. Accorder Bissot quand même un temps de 4h à 22h. Nous pouvons quand même travailler. Exemple, la Kingasani Kuna, un civil. Le civil qui était vêtu d'une tenue de la police. Et ce civil-là, s'il parvient à se trouver un moyen d'avoir une moto et une arme, ce sont des bateaux et une moto. Les policiers. Or, il n'est pas reconnu par l'État. Donc il y a des infiltrés partout.
Même dans des églises, quand vous allez entrer dans des églises, vous allez trouver des pasteurs qui empoisonnent les lèvres. Alors, partout, il y a toujours des infiltrés. Mais, voilà. Mais ce qui nous a beaucoup gêné, c'est quoi? On a vu ceux qui sont censés nous protéger. Mais il y a des infiltrés partout. Parce qu'on est infiniment reconnaissant à ce qu'ils nous ont fait. Parce que nous avons travaillé presque 2 ans, même 3 ans. Ils ne nous avaient même pas demandé même un petit permis, n'importe quoi. Il est arrivé un moment, ils ont des documents, ils sont mignons, mais ça n'a pas changé. La carte rose, la permis, la carte rose, au permis. Voilà, là qu'ils ont la moto dans Naïwan. Mais nous demandons à nos autorités de revoir. Le général Kanyama, il y a André Kimbuta, Papa Nabiso, dont on ne se permet pas de citer son nom devant les médias. Nous vous supplions, nous sommes des enfants. Sinon, pas on ne peut pas se moquer de l'État. L'État reste l'État. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Papa. Parce que tant que les mikanda ya guichet unique, biso na gouverneur, na ba association ba moto, tout sangana ki pona ko trouver compromis que moto somba document. Mais les lots tant que comme les kambo ya ke moto etamra na butute ba bengisi biso ba responsable ba to moto te. Ba sangani bango moko to na loi ebimi mala moko ba ne ko appliquer yango. Ba lobi to kana na guichet unique, ba tout ba respectaki, ba kenaki na guichet unique. Ba somi ba document, yemo gouverneur de la ville a remercié que nous avons une chaîne de télévision qui est au ba document. Mais les lots oyo déclaré et là tozo déclaré Zalinine. Document au biso to somba qui au gouverneur a remercié que biso jusqu'alors ba to so ba so ngote. Ba moto na biso musuku te tekamisa même ko zo ba document wana. Bino bozaka association tende ba chauffeur bazala bongo délégation ezala bokende osolola na bango. En tout cas maman va ba ko revoir des lobby tozaki na hôtel de ville on va recevoir bisoté. Il y a ba musu bakanga maki lobby pona geste ko koma place wana. Yango to sepele na geste na bino ko ya boyi parce qu'à travers média ba kolanda biso na ndenge moko ya calme. To sombi ba document to so yango te ba lobby to za na bakaska yango. 19 heures oyo bapekisike moto etambola te ezali heure oyo moto ebandaka kozwa mbongo yango wana. Gouverneur de la ville azali mwana ya ville de Kinshasa ye moko ayebiki na ville de Kinshasa 18 heures ne heure bacongolais bazongaka na bandako oyo ezali lokola bapekisi moto indirectement parce que toujours se retrouve te ezali kopekisa eloko indirectement. Mututu azo souffrir, mututu azo lela. Bazali ba konjito senga bango. Babibino batamoto boko mosa ba crime na butu, kobota ba sac, ba chaînette, ba kambo. Mama. Kokote la batna bandako. Mama, omoni nengo tobula ka boye na ba moto awa. Tozala batu oyo bakilia ba pesa so ba mbongo, toke tika na bandako. Ba pesa so ba kitunga na biloko, toke tika na bandako. Lelo so criminel azo so moto azo utiliser ngo pona propre intérêt na ye. Donc l'infraction est individuelle. L'État loue comme tout ça la biloko na kanga ye. Ezali pona batu ko généraliser batu nyosto parce que lelo oyo tozo perdre ba moto ezali ko kanga te. Ezali ko perdre ba moto. Ba moto zo bunga. Tozala mutu batu oyo batu teki lobia na jeep. Jeep elandi mutu te tuti mutu butu akoyi na kati ya terrasse. Donc toza victime makambo ebele. So ba kena moto na yo ko luka ngo ko mona yango te. Amende ezali à 100 000 francs. Mais moto de la versement à 12 000 francs. Yango tozo senga bakonzi. En tout cas, likambo faut batala yango. Ezali nini parce que to somi ba document ba pesi so yango te ti lelo document wana na to so yango te. Général Kanyama zali na droit za pe na devoir. Ya ko landela ko yebeke bato moto ba somi document. DGI à servir bango à 100%, à 80%, à 40% pour toute cette opération. Mais ba saleli yango te. Brusquement, merci papa. Merci. Nazolo baboye papa makambo oye eye boye e brutaliser biso nazoya kangoti biso toza ba responsable na villa Kinshasa a musala na biso za musala ya moto makambo babandi boko loba to banda musala ya
na 5h ti 21h wana tosuki musala na biso bakomona moto na nzela te biso toza na bana tozolinga tobongisa lokola rentrée scolaire bendi pré bakokota na kotanga ndenge nini tokosala ndenge nini mosala ya 19h wana nde mosala tozwaka bambongo bato bakomo kozonga ndako bato bakoti misala bazozonga ndako tozoloba na mokonzi na biso aza mokonzi ya bato ayokele biso vraiment alimbisa biso arekle mwa en temps abakisa ti 21h akomona biso na nzela te merci komi na suka ya reportage na biso oyoki ndenge batambo bawewa balobi bato bakumbaka moto biso anaki tobengaka bango bawewa oyoki ndenge balobi donc ezaka mpasi baza na kosenga gouvernement barevoir nkie bayeba bakoma kokotisa bamoto ata suka 22h toyebi te bino mo boyoki nde balobi napesi merci epa bobo ministre ye moto azwi baimage oyo napesi merci na parti kisala ye nde moto amonte yango napesi bambote ebele epai kiti bisengo ye nde moto aza numero 1 ya www.congolocolonews.com napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na site na bino oyo bolingaka mingi congolocolonews.com napesi bino nyonso mbote napesi Christian Kisu number 1 napesi yo mbote Flori Balekombo sesiko za na Londres Paul ambassadeur Jules Fa Ngunda napesi yo mbote sesiko za na Londres napesi yo mbote bele Fabrice Malita Cliff Ndobenzus napesi yo mbote na bosani to Picho Pacho asota likonko yo moyebi nga abenga ko mufinuka Norvège na bosani yo te songa napesi yo mbote bele Mat Madondo napesi yo mbote esiko za Suisse napesi yo mbote napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso napesi bino mbote ebele tongolai na mbala nsima émission mosusu merci